Moto ya MDGD TV balandi ya MDGD TV mafuta ya sika bande kokande to mesana wa opesa bino basango to lisusu par rapport à mambo oleka na mokili oyo ya bato tant to ebisa bino que faites très attention à ba réseaux sociaux bozomona ya na mambo ebele to na témoignage moko awa ndeko moko ya mwasi aza parmi ba tiktokers ba osala pe musala malamu ndeko na biso Gaël 5 étoiles car nde bato babengaka biso mpona kopesa biso bamasolo na batémoignage ndeko mwasi moko abengaki ye mpona koloba na ye makambo ekoleka comment est-ce que azalaki intéressé car na banzela ba réseaux sociaux oyo les amis tolanda ye et puis après bongo tomeka kosala analyse toloba oyo esengeli toloba precious toloba oyo esengeli toloba. Close this for me please, close the laptop. Et tolanda nanu ndeko na biso mwasi tolanda ndeko Gaël et puis après bongo toleka na ko bo image bo moni to tie image car ya ba influenceuse to mona ba ndeko na biso to yebi na ba Facebook pardon na ba YouTube na ba TikTok et Jemima Kokonzondi et o mususu wana omene za na Marian Tumba tozomona elongi Sarato la wana bon to tie juste image ya ba influenceur toyebi makambo nini ezoleka tomona ba influenceur na toyokaka bango na sango. Donc quand je parle influenceur tozomona na mibali na ya basi nyonso longo et ebele bokomona wana en tout cas baza bato ya makambo mais toyoka na témoignage après bongo nde tokomeka kosala mwa analyse mpe kopesa conseil nde tomesana tolanda. Merci beaucoup. Ndeko moko mwasi akontakte biso ezosalama aza na niveau ya Kinshasa et ndeko mwasi akontakte biso alobi moi bana situation oyo tozolekisa na Kinshasa vraiment na olinga na partage yango na bandi alobi akotaki na internet na site moko ba site nyonso toza nango ba Instagram ba Facebook ba TikTok akoti na site internet amoni bato bazopostile po bakoma adona vidéo ye tellement aza mwasi kitoko aza molai en tout cas tellement lingaka mosala ngo mingi et amoni ke ba publicité komi na niveau ya Kinshasa alobi apostile et tant apostile akotaki a contact na ndeko na biso moko mwasi na kotangela bino kombo na kotia kombo na se bokomona mama ngo aza na agence na Kinshasa apisaki bango rendez-vous bakutana na Rotana na Kinshasa dans l'appartement moko kuna et ndeko mwasi pe asilaki na kokende azu pe aye makuna tamboli tikuna akomi na Rotana bien opportunité okoma komi kuna na Rotana bayebisi banjo kotalisa na opportunité bayebisi salaire na par mois ezali $600 par mois et au bimana ba mikondi ozana téléphone Pro Max iPhone Pro Max Pro batangeli ba biloki bele ba pesier biso ba opportunité au monique moto ko chapete mais ba pesier condition moko ba biso awa to signer contrat ba bimisé les contrats et tant ba kotaki bande kwa basi bazalaki et belé na kati ya salle amoni bandeko ya basi ebele na salle et ba mususu bazarana biso awa na réseaux sociaux et bazalaki na live bayokaki alobi ntango akoti bayebisi biso awa tosignaka contrat na makila il faut kata lisapi na yo oyo okati yango ozwi makila na yo osigne et contrat wana okokoma célèbre partout bakolobela yo na ba réseaux sociaux partout bakolobela yo bapesi condition bongo et par mois amemelaka bango bonde hygiénique na ye oyo tobengaka bonde hygiénique oyo tosalelaka na barègle yo kobwaka ngo te il faut memango kuna par mois soko respecte banorme na bango yo ozala bien ndeko na biso mwasi avandi alobi oyo ezalaki agence ya mannequin ekomi na niveau nini bakoma kosenga biso tosinye bapacte na makila ndeko mwasi elekili bayebisi réfléchir bazalaki mibale bapesi bango bacortel moko bamela ye 6e sens ye kosala be na yo mélange oyo oyo kobongolisanga makanisi aboyi komela moninga na ye ameli et tellement elekelaki naza na mama nanga aza na bomoi nakoya kosigner eloko oyo nakoya kosigner o bandeko nanga bakokoma kokufa e nayebi eloko na kotika kosala taisi bango na zoya e bapesaki ye na carte disons makambo tozoloba eza réel bandeko na biso basi boza na Kinshasa
pour na ba vue au ya TikTok, pour na otambola na catch, pour na otambola na ozo appartement, li tomba nini oko gagner nyonso ya mokili. Exactement. Li tomba nini o perdre bon moi na yo pour na biloko mokili. Yaya mwasi, ndeko mobali, bozo wini la vie appréciée. Toko zonga lisusu po topesa bino ba oyo oboluka botuna na ba commentaire toko zonga topesa bino isolo tina suka. Nzambe nanga abatela bino pe bosumetaka na tentation ya monguna te. Amen. Merci. Bandeko bouti koyoka ndeko na biso mwasi, moi je la connais, na pesi même bot en passant na otindele pe lien oyo parce que to solo laka. Bandeko biso ozawana ka pona kote ya bino. Pona kolakisa bino nzela, mokilo bomona ebombi mambo ebele. Bible zoloba, le diable se déguise en ange de lumière et se ministre de justice. Botia la publicité ya manekina ebongwani ekomi makambo mosusu. Ya moni balobi ke bazoluka ba mannequin baya kaka ndenge toyebi mambango ezalaka tellement moni ke nzamba sala kitoko azana taille na ye bien bandeko nyonso makambo elobaka ta ba congolais musala nyonso eza musala y a pas de saut métier bi anaki no boire nzoto on ne sait jamais kotota musumo chance ekozala na kombe okuta na ba ministre nzambe ayebi ndenge nini na tracela mutu destin bandeko ake kuna ekomi makambo ya kosigner ba contrat na misapi ko pasola ko kata musapi makila o signer contrat ba pesa ko ba $600 otambola na ba mituka ya bio yar na ba bande génique na makila. Les amis, makomi ezoloba litomba nini ou encore que servira-t-il à un homme de tout gagner ou encore de gagner tout le monde et de perdre son âme? Le diable vise l'âme parce que vie à Moutou, c'est dans l'âme. La Bible dit que la vie de l'homme, c'est dans l'âme. Et l'âme bien-aimée, c'est dans le sang. Quand on signe bino pacte, topé, ceux qui contrat na ba makila. En fait, bon moto na yonde, moto eza angé. Une fois que tu vends ton âme, momoni âme wana ozomona soki etekami. Yango moni ekozala impossible pour na mutu abongola motema. Pourquoi? Parce que l'âme eza esika lié à ba émotion na ba sentiment. Or, pour mutu apesa motema ne pa na Yesu vine na Yesu, il faut azala toucher dans son intérieur. Siko yo amoteki. Bisika o ba émotion, ba sentiment, ba feeling ma munyo se vandi. Place oyo pose à la sensible au simbama. Parler du Saint-Esprit pour bon la monter parce que yo joté qui opesi satana. Donc on va mona bato belé au soit disant bon le monter maté formalité à pamba. A meza sous-sauté. Les amis, ba réseaux sociaux bozo mona yana mambo belé. Ba no bo mona mike ba ko ningisa ba réseaux sociaux ba ko ningisa monde. Moi na 20 ans mais atambo na mutuka moko ya cher. Moi na 22 ans atambo na mutuka cher. Azana bambongo boka masolo na bamonta bazobeta et comme il sabino pourquoi parce que asala kate elle ne travaille pas, il ne travaille pas sikoyo neti moko mususu to koyoka lisolo soit disant ba escroquer ceux qui 90 ceux qui 100 et combien ceux qui 90 combien de millions ceux qui de attends 90 000 ceux qui 100 et quelques 100 000 ceux qui 100 euro nini wana des dollars na partir à banque. Oh. Mais moi na yo osalaka te mbongo zuya pono ba contrat ya nini ba publicité nini na mboka o wapi na Kisasa publicité nini na Kisasa yo za nani papa wemba karate po ba ngena kopesa yo na ebite ba millions oyo yo zoko kodondwe la po bandeko il faut ko sala très attention mokilo bomo na comme na mambo ebele so na ko sala émission za pona benda baboti matoi veiller sur les enfants ndeko moi sur amoni advert ou encore publicité na réseaux sociaux baza ko recruter ba mannequin alobi akende bandeko bane belé ba se faire avoir na ba piège na ba réseaux sociaux oyo o kanoto zoko zwa bato misala pona musala songolo mwana okende kuna eza maambo wana te koma mususu na ebisa bino mikoleleki awa
na pesa conseil na lobby tala ba musicien moi ayem alobi ba pekisara muto na keto aussi ke moi opekisa te. Pourquoi? Parce que le fait que déjà yo okei ezalaki mutambo basi bazui yo. Boyebi système a mutambo ya pigeon na Congo batu bayebi o bakanga ba pigeon. Bozui bosi bocheli pigeon mutambo ya singa na sima porte. Sko bozui bo tche banguba bolandisi banguba ou basangu ba grain libanda ti na kati ya ndaku. Pigeon tango oya bando lela libanda zo landelengi wana sans ko se rendre compte que zaki piège. Tango azolia ke kota ti na kati ya ndako ya bokangi porte. Nga ya na nga mobali na pesi mbote ya Hollande émission oyo ya tonton abanda ko sala ngo trop. Bokangi pigeon mawa. Pigeon borokate kingo boroche pilipili botumbi mawa. C'est ce qui est en train de se passer. Quand que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est ministre de justice. En fait, on vous fait voir autre chose, mais en réalité, on vous fait voir une chose, en réalité, c'est autre chose. Moi, na moko, plus ou moins 3 ans passés, 3 ou 4 ans passés en Suisse. Kaka, même histoire, quand Babylore a recrutement ba mannequin oyo. Moi, na congolaise, moi, na plus ou moins 17 ans, 16 ou 17 ans, il y a moi aussi. À mon APK, il y a pas mon na Facebook, ba o recruter ba mannequin, puisque ba sango ndenge zala ba rozwa bino ba komisa bino za agence. Et puis après bokotambola bamboka na suka na bokende États-Unis bokomata tapis rouge babilo mwa bongo. Bandeko mwana wana ndima, tango mwana wana ndimi abengi pe bato wana basololi bapesi pe rendez-vous mukolo bakokuta na bango nyonso po bakende basala makambo wana bapona batala nana za bien te po bazwa ba il faut bazwa. Bandeko nanga esali ke mama ya mwana wana na papa na ye bakabwana. Et maman zwa likangu na Congo akoma ne okende Congo boyebi lelo ekoma na omone courant mambango mabale ko kufondi elika mususu et basi prise à suke ezalaka Congo Kinshasa kuna yebi ke baolele kimbiolongo baolele kitamata baolele manono baolele boma mama baolela esamba olonga so pe bakomelela ye nyonso na kolia na komela na kobaka na kopakola tout ce que vous voulez ko kalinga ya kotungula nyonso. Bandeko mama koma na ye chaque trimestre kokende Congo sikoyo tellement zali na bana misusu pe bazali miki avant que na banda kotika bana na France et pas ndeko na ye. Et sali que cette fois là mwana ana mwasi koma zali na ba rendez-vous na ye abeti pe lisolo talobi nonga na okende ngate na otika na ndako. Maman tellement mona que c'est déjà une grande fille asala yi nango problème te azuba o amiki amemi na France ya azu vol na ye ake Kinshasa. Mwana ana mwasi akei bisiko falaka kende kuna kokende kosala ki mannequin. Tango ake kuna soki 48 heures après suite ezalaki te tellement pe ma papa pe bakabwana bango na mama donc position ezoyeba eyebana pete bamona eka baye kobwaka ye na kati ya immeuble na bango na se wana mwana lagoni azoloba te eloko te koko mwa mundele nzambe kanda malamu koko mwa mundele mutu abanda koleka asali makelele ashishote abeti maboko eloko te rien nda bengi police aye ba pompier banani ambulance ye batombeli mwana bakie na mwana na hôpital nde bazwaki telefone na ye heureusement batikelaki telefone bazwaki telefone na ye batali ba conversation ya suka master na ye moko ya Ghanéen je crois ou Nigérien basolaki na ye ndazo expliquer bango bon nayebi penza te tout ce que je sais eza ke aksalaki na rendez-vous moko falaki akende jour boye do eza pe jour asuka o azaki na ligne falaka kende ko sala eloko songolo boye pakala mais nayebi pe sika ngote ba meki ko localiser papa ye ko ya comme maman zali na Congo ba alerter ka partir à kuna de l'état luka bundana et pour luka zonga bino boye pe mambongo ezalaka o somba billet tamso eza après 2 semaines tout ça. Bandeko mwana koti koma tango papa ye minganga bani ko expliquer papa que non na nzoto ne tomoni ba drogue tellement ya makasi ya on mutu tche na eta wana parce que tellement salela ngote asalela ngote nzoto ne mesani na ngote donc bala liboso de en fait qu'est-ce qui s'est passé mwana wana
babiza na ye sexuellement na forme nyonso siko babande kodroge ye en même temps do basala o balingi kwa do mpunda matelanga ndenge olingi bandeko basakana na mwana babebisa mwana nayebi te mwana na soko abika to te. Les amis, faites très attention à les réseaux sociaux bobenda bana matoi. Yana mwana moko je crois na bete ili solo ka na chaîne des jours passés na mega flashon juste en passant. Na cellule mona bando kende akosambela na Tottenham. Il y avait un bien-aimé, un frère, mwana mobali garçon wana na otanga kombo na yete na Angleterre awa na Londres awa mama ne muto ya na ye na culte. Yango bande otombe marabana na église oyebite. Precious reduce please. Mwana ana bandeko kaka ndenge to sambelaka na ba moto a prière akweya milimo se manifesta bandeko esprit ya ours ezaki na nzoto na mais ezaki scandale to panzana passer atikala ye moko bandeko ta mwana na zui délivrance bando beta masolo a vina ye mais c'était grave abi muko mususu bazwa pe kaka adresse na internet kana ba réseaux sociaux o bisika okende koteka pona kozwa mbongo ndeko mobali wana mukolo babane kokende kuna nzambe kaka soka si achao deja mupandi akotikala ka nzambe mukolo babane kokende kuna babenga d'urgence babisi mama na waza na hôpital alobi comme na libanda na linga mama na nga mingi j'étais obligé na zonga abi muninga utu tozaki na ya silika tellement na zena nyongo na ya linga betanga masasi parce que bazaye babana mo bando tambola déjà na baminduki tout ça. Donc le Seigneur l'avait épargné. Bazwa qui adresse wapi na internet. Mama, papa, veya na bana. Azota la nini na internet. Akota na ba site nini na lukarani na sala nini. Bana bako beba, yana bana mususu. Panake mama zate, papa zate. Ya tala ne ba film bato mitakala mwana ya mukie. Déjà mwana mukie tanga bandi ko tala biloko wana bo mwana. Akoluka pratiquer yango lobby e koma marambo mususu e koma marambo ebele. Ndeko mwasi yo bandeko ya moni kuna baosa publicité ya okeno koma soki maneke soki eloko nini akeiti akene kuna koma mususu koma marambo ba contrat boyaka na babande génique bo signer contrat na makila et puis ba ça chaque mois ba no pesa bino $600 na moni batu mususu na TikTok baso kama likola $600 yo zo kama $600 eza kutu ebele o bon ba bazo pe bazo ndima likolo ka ba $100 na ba 200 mwana nga moko abengi nga bimer ya mobali na luka musala na nini na restaurant moko ya pakistanais na kuti ba jeune bele ya surtout mibali ba jeune penza bana mike ba moins de 25 ans na kei na CV na nga pakistanais akipe kuti kotala ngote ayibisinga kaka no musala eza nango mais condition eza nango kaka moko yo pesaka sima mwana mobali pesaka sima chaque fin mois zo moins 250 na yo ba jeune bele bazaki wana bandimaki pakistanais ba pesa pakistanais sima bango bazwa ba 250 na mois mama papa 250 eza eloko nini ata 1000 ata 10000 ya bénéficier au delà je sais pas fois combien parce que o bazo salela eza nde énergie na yo na yebisa bino na mokili oyo mutu nyonso sauf personne même aux païens nzambe tango atinda mutu na mokili se rassira que tu as quelque chose oyo eko pesa yo vie na se na moi ezala oza païen déjà tobotaka mpe na bachrétienté de toutes les façons yana bato mosusu bana ba étoile na bango minene yana bato mosusu bana étoile à grandeur yana bato mosusu bana étoile à mbongo sikoyo mutu il faut se découvrir ayeba ko se positionner sikoyo mutu ayebi na eta aza na ignorant aotala présent na ye amona ye mambo esimba te amona vie ya pasi azoyeba te ke kati ne nzambe atisama ba potentiel moko oyo ke soka se découvrir maximiser yango ba grâce oyo aza nango ba potentiel oyo aza nango po lobi esala ye mutu. Malheureusement mon peuple périt faute de connaissance bato bako fléchir genou devant balle devant mambo mokili oyo likolo ba miette et pourtant ye akoki kozwa to pe ko apporter plus que ça bandeko toza mayele makomi ezoloba bana ténèbres baleki bana lumière na mayele ils sont tellement éveillés bayebi comment kozwa bato na ba piège
yango boni to vivre ba temps difficile souffrance c'est tellement que Satan a coincé partout. Pourquoi? Parce que mutu akoka te lâché akene kondima na marambo ya kondima te pona nini polo bia keli felo. C'est ça en fait l'objectif hein. Et loko o Satan azoluka na marambo na nyonso ya nango ka po yo keli felo hein. Yango moni tu as tout intérêt à ondimela yesu na vie na yo. Bano to ko envier ya lelo parce que ça ba mikolo te bazwa bana mike. Ba ambasala yango na dans les secrets na kuku yo zo mona ye danser vient na ngana ya bogar oza on dira sur la miel. Surtout soit rouler carrosse le bord na portière. Otala mabundi otala mutu bandi ngenda misunye boti omona neti kaka no mama e mokili yango donc mokili nde yango yo. Oyebite na butu alala te. Oyebite na butu ba imposa ke fa satisfaire basi mo boya ndenge. Ba na ba butu na ya beta ba cri. Na ba butu na ye ba lesa ka ye salite. Na ko lisolo tata moko ye chaque minute fa sumba bolimbisa ngai alia. Mais ana mbongo. Mama, papa, bato bo envira ba mbongo boyebite ba zo mbongo ndenge nini. Faites très attention les amis, le monde est méchant. Mokili tro matata mokilo eza ya kobeba bandeko na ngai. Mokilo eza ya kobeba. Mokilo eza ya kobeba, donnez vos vies à Jésus. Sora bate to zobate anapamba et alobi si le fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dieu son de ma voix. Peut-être on se retrouve na ba marambo to na ba marambo mo boza conscient que lobby et ko memelo problème. Mama luka ba sel na Nzambe. Papa luka ba sel na Nzambe. Jésus est capable et il est puissant. Nos numéros sont là. Nous allons prier avec toi. Nous pouvons t'aider, t'orienter. Comment t'en sortir? Satana mabe. Satana mabe. Bandeko na ngai. Bon via kate ya. Bon via kate. Ana 1000 problème. Ite yo na 10 na yo ya yo. 1000 na ye ya ye. Oebita zo 1000 wana ndenge nini. Se contenter na ozozo. Se contenter na musala o ya yo mama papa. Mokili tro matata. Les amis mokili tro mabe. Bande otokomi na biso na suka et tokotiela bino susu morceau ya témoignage yango et puis après to chité na biso nzamba pambolela ngai bino ezalaki tolikati na nzambe avec la grande dame et bo like bo partager okobikisa mutu moko na nzela ya émission oyo ya mukuse ya mulaite ya 20 minutes kaka mais une vie peut être épargnée. Abonnez-vous massivement. Moi je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Tolandi nde wana biso Gaga 5 étoiles ndenga zoko expliquer lelo no yela bino disolo moko oyo ndeko moko mwasa contacter biso izo salama aza na niveau ya Kinshasa et ndeko mwasa contacter biso alobi moi bana situation o tozo de kisala Kinshasa vraiment no ndinga na partager mona bandi alobi akotaki na internet na site moko ba site news toza na ngo ba Instagram ba Facebook ba TikTok akoti na site internet amoni bazo postuler pour bakoma ba mannequin il est tellement zamo sikitoko azamulai en tout cas tellement lingara musala mingi et amoni ke ba publicité komi na niveau ya Kinshasa alibi a postuler et tant a postuler akotaki a contact na ndeko na biso moka mwasi na kotangela bino kombo na kotia kombo ne se bokomona maman ngaza na chance na Kinshasa apisaki bango rendez-vous bakutana na Rotana na Kinshasa dans appartement moko kuna et ndeko mwasi pe asilaki na kokende azu pe aye makula tambuliti kuna akumi na Rotana be opportunité okuma kumi kuna na Rotana bayebisi banjo kotalisa na opportunité bayebisi salaire na par mois ezali $600 par mois et au bimana ba mikondi ozana téléphone Pro Max iPhone Pro Max Pro batangeli ba biloki belé ba pesier biso ba opportunité au monique muta ko chapiter mais ba pesier condition moko ba biso awa to signer contrat ba binisi les contrats et tant akotaki bande kwa basi bazalaki et belé na kati ya salle amoni bandeko ya basi et belé na salle et ba mususu bazarana biso awa na réseaux sociaux et bazalaki na live ayokaki batangaki bakombo alobi tango akoti bayebisi biso awa to signaka contrat na makila il faut kata lisapi na yo oyo okati yango ozwi makila na yo osigné wana musapi ya monene okokoma célèbre partout bakolobela yo na ba réseaux sociaux partout bakolobela yo bapesi condition bongo et par mois amemelaka bango bonde hygiénique na ye
oyo tobengaka bonde hygiénique oyo tosalelaka na barègle soki osilisi la règle yo kobwaka ngo te il faut mema ngo kuna ata bino par moko mois soki orespecte banorme na bango yo ozala bien ndeko na biso ya mwasi avandi alobi oyo ezalaki agence ya mannequin ekomi na niveau nini bakoma kosenga biso tosinye bapacte na makila ndeko mwasi elekili ye bayebisi réfléchir bazalaki mibale bapesi bango bacortel moko bamela ye 6e sens eye kosala be na yo omela ji oyo eye kobongolisanga makanisi aboyi komela moninga na ye ya mele etelemo elekelaki alobi naza na mama na nga aza na bomoi nakoya kosigne eloko oyo nakoya kosigne oyo bandeko na nga bakokoma kokufa nayebi eloko na kotika kosala ta esi bango nazoya bapesaki ye na carte lizo makambo oyo tozoloba eza réel bandeko na biso ya basi boza na Kinshasa mpona bavue oyo ya tiktok mpona otambola na ketch mpona otambola na ozwa appartement litomba nini okoganye nyonso ya mokili oyo ndeko na nga pokende lifele vraiment litomba nini operdre bomoi na yo mpona biloko ya mokili yaya mwasi ndeko mobali bozowelela vie ya pressé vraiment tokozonga lisusu mpo topesa bino oyo obokoluka botuna na bacommentaire tokozonga topesa bino lisolo ntina suka merci beaucoup ya gaga abatela bino te bosumetaka na tentation yes ya monguna te merci